Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Mama Rosalie Lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebo mesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko? Lelo tokolobela bino ndenge nini ba comportement ya bozoba ya salite oyo ezali ti lelo koyokisa biso bakongolais soni na libanda ya mboka oyo ezali kosala ete bato bakoma kodeteste biso ba diaspora congolaise mpona bozoba ya mwa groupe ya bato moko boye oyo modele bayelaka mpe poto toyebi te oyo bazwa bango bakitisa bango lokola bambinzo na poto mpe basali mikolo ebele raisonnement ya malonga bazalaka na yango te balingi kobaprendre te mpe bozoba na bozoba lelo oyo apartir ya bozoba na bango mpe boniama na bango lelo biso bakongolais valeur ezali lisusu te. Bandeko babolingo kuna na France esika soki mwa bato moko boye bakendeki na ambassade soi-disant babomi soki papa na bango azalaki soki journaliste bakei na ambassade mpe bake kosala trouble bandeko modele bapanzi ya ambassade vraiment wana ekomi vraiment inacceptable. Bandeko babolingo bino boyebi ete tozali kameme na bamboka oyo bozali koloba ete na bamboka oyo esika demokrasi ezali po ete bino nde bozali koloba ete bozali bato ya demokrasi me makambo oyo bino bokei kosala na ambassade eske ezali vraiment malamu na miso ya mokili oyo bazali kotala biso bato ya la république démocratique du Congo? Bandeko babolingo toyi komona ete awa na Congo trop c'est trop. Awa na libanda ya mboka biso bakongolais tokomi kosala makambo ndenge balobaka trop c'est trop. Mpona nini bandeko? Moto oyo akufi kuna na Congo oyo lelo bazali koloba ete bakimi mbango na ambassade mpona koloba ete Kabila nde moto abomi ye. Bandeko a un moment donné botika mpe kosala baliseki na baje na bino bozali kosala. Bandeko biso toyebi bamakambo mingi oyo lelo bato oyo bazali awa na poto bakomi koorganize mpona kodestabilize kaka pouvoir en place. Bandeko yangana tozali koyebisa na bakonzi oyo ya Congo, tozali koyebisa bino bosala sécurité ezala na makasi na kati na mboka po ete makambo bino bozali komona ntango moto azali kuna na Congo azali kosala badéclaration contre pouvoir stratégie oyo bangwanda na bato mosusu bakomi na yango bakomi kokende kosala tu mpona kolinga kolikide bato wana nsima mpona kolakisa na mokili botela ndenge Joseph Kabila aza kosala bastratégie wana nyonso tu toyebi. Bandeko ezalaki na groupe ya bakongolais moko oyo bazalaki na Congo Brazzaville a complicité na ngwanda
oyo bazali lelo ndenge tozali koloba bakota na Congo kuna na Kinshasa bato wana selon ba information oyo biso tozwi bandeko bato wana bazali kaka soki ozali moto oyo ozali tango mosusu ko critiquer Joseph Kabila kuna sur place pointe kuna démocratie ezali moto nyonso to akoma koloba bango siko stratégie na bango ezali nini oyo tozali koyebisa bino bofungola matoi bandeko stratégie na bango oyo bandenge bazali ko travailler na bato pareko na ngwanda donc stratégie na bango ezali na ndenge te bakoti comme ba simple civil soki bamoni moto oyo neti azali ko loba makambo neti contre pouvoir aza koloba yango mingi kuna na Congo eza koleka na télévision bango siko mission na bango nde bazali kokende na ndenge ya molili sima ya bato na mpona koliquide bango après bango oyo batelemi balobi te botala makambo oyo bato ya pouvoir kuna na Congo bazali kosala bandeko bastratégie wana nyonso tu toyebi yango mpona nini kodestabilize pouvoir ya Joseph Kabila me tolobaki yango nzambe akotika bino te akotia bino toujours contre mire ya makwanza bandeko babolingo bato oyo bayembangu na ambassade ya France oyo baye koloba ete papa na biso boye toye bakamati basakage ambassade bandeko tango bino boke kosakage ambassade est-ce basalaki bankete balobi ete Joseph Kabila nde moto abomi tata wana est-ce bozwaki rapport ya autopsie est-ce mokili ese confirme que pouvoir en place nde moto bango nde babomi papa na bino wana alors bokamati bokei na ambassade boke kosala saccage boke kosakage kuna bosali n'importe quoi bandeko ezali na papa moko oyo bozali komona na babilili tata oyo bandeko soi-disant irresponsable mais tala makambo tata oyo asali azwi amemi na mwa groupe ya bana na ye ya kuluna après aza koloba peke basali kaka mwa basakage moko ya moke mais tata monene aza mpe na famille mais tala babiloko azali kosala irresponsable aza koloka mpe soni te liboso ya kamera aza kobima mpona koloba mais ebongi malamu gouvernement ya bafrançais to la police française bakanga nanu ye soki bakangi ye bato wana nyonso to bayaki na ambassade bakobima mpo ye nde azali responsable numéro 1 mais tozali kosenga soki tata ya boye bafrançais bapesa na nationalité c'est mie babotola yango mpo azali digne te ya kovanda na kati ya mboka ya bafrançais ozomona tata mobimba bimi na ndako na ye bato baza komona irresponsable nzoka nde bozoma kaka na moto me yeyebaka ete ye makambo na ye ndenge esali wana amitie nde mosapi loboko na moto akokamwa bakomene vidi alinga te epuis tala lisusu mwana oyo ya kuluna oyo aza koloba babomi papa na biso botala mwana oyo vrai mwana ya kuluna na kati ya poto mais bandeko aza kosinvente ndenge nini bapanzi ya ambassade foto na ye bilili yango oyo aza kosinvente alobi ete topanzi ya ambassade aza komona yango lokumu mais amitie mosapi mpe na moto ndenge ezali wana bandeko mingi ndenge bozali wana boyebaka yango bakongole ebele oyo bazali na kati ya France mingi bazali kokanisa naza na nationalité bakosala ngai eloko te bandeko nationalité bafietaka yango babotolaka yango mpe batiki yo 0-0 mais tokosenga na bakonzi ya Congo kuna na Congo batelema sikoyo babeta loboko na mesa po ete trop c'est trop batikela lisusu bato oyo tante po ete liseki na bango ebandi komata nzete bozomba eleki trop kati na babozomba wana lelo biso bakongole lokumu esili bandeko monaka ntango mobutu kutu ya mobutu ezalaki vis-à-vis aza kobonga bato aza komona na ye na ngwanda mais totikali komona babiloko oyo bakongole batikali kosala yango boye te na baambassade oyo ekomi nini ekomi sikoyo ke bato oyo ntango mosusu bakufeli moto baza wana te me bato ya baparti politike ya bapareko banini bango nde bazali koya kosefiltre na kati ya mamasolo mpo na kosala n'importe quoi il faut Joseph Kabila akabanga beta loboko likolo ya mesa oyo ekomi nini yango na tozali koloba ete bandeko kongole
ba congolais oyo bazali ko benga soit disant ba combattant baza ko yokisa biso soni. Mais na kati na makambo eleki na ambassade ya France toyebi yango bien bato appareil ko baza na kati na masolo oyo ngwana azali derrière na bato mosusu toyebi bajiona nyonso tu. Mais ndenge ezali wana bandeko likambo oyo bokomona place kosukela tala tolobaki yango bango bajeune bango bazali kosala bazali kozwa makambo nyonso tu lokola liseki. Mais sikoyo ko bokomona penza bakomi kotia mosape sika ezalaka te. Meme na bafrançais bango moko basi babaye mpe na bazi ete kala te bokoyoka bakoloba ete bafrançais bazali corrompi. Mais baza corrompi te comportement na bino ya salite ya bonyama. Tala kaka tata munene boye bandeko abimi na ndeko na ye po amema bana ya kuluna bakende kosala safage na ambassade. Vraiment est-ce que boza komona yango normal bandeko? Tango mosusu bato mosusu bakoloba me makambo oyo susu euti wapi na kosenga kuna na régie batiela biso babilili botala ndenge nini bana ya kuluna na batata ya kuluna na France basili kosala babozoba yango ete pasteur mukuna azalaki na raison le bien il faut qu'on dénonce bato oyo bandeko biloko bazali kosala toza koyebisa bino mpe bato ya boye soki lelo balobi baye na Congo po bakambela biso mboka me bandeko ekozala grave. Okozala oza na mwasi na yo boye ndenge ezalaki na ntango ya deuxième république soki mwana ya mokonzi bien mokonzi asepeli na mwasi na yo badetourne mpe mwasi na yo ake alali na ye oza na likambo ya koloba te. Il faut babiloko biso bakongolais totelema toloba non parce que bango bazali plus grave ke makambo oyo bazali koloba ezali kosalama na est po ete bango bakoya bakoviole. Tala bino bozali kobosana même na ntango ya deuxième république na ntango bapiège esalamaki banani basangi makambo ya baviole kaka bato oyo boza komona lelo ba DSP oyo na bagarde civile elobi ata pasteur mukunda bango nde moto baviolaki non baviole bana basi banini boyebi bamakambo yango te lelo balingi baya komibimisa nde bango nde baza nsembo. Tala botika kosakana liseki na ntango oyo totala nanu babilili ebongo nsima na yango tozongela masolo na biso.